trouble nga bongo cerveau ekomi aba bébé ekomi lokola disque dur ekotinde virus Alex so nange kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner nga toujours na bandoto nanga yeah. Demputu nzuzi na fedo mansonsa. Maître Chameau. Donc DJ Elon Star. Donc merci beaucoup, tous à toujours ensemble. Congo Kimia TV. Voilà. Bonjour Bandego Balandi. 3x www.congokimiatv.com. Na minch oyo toye kokanga chef d'orchestre ya F victime ya Fally Ipupa atelier kunyanga. Donc yende et place motema ya Fally lalaka. Donc ba chef bazala mais yé no sentir vraiment eza. Donc to retourner ba question nyoso pona kosala DJ Elon plaisir pour yende mtalinga retourner être bonifo yambela biso atelier chef d'orchestre tout na epena nyonso. Et puis vient en Arsène Botango na président Robert Madia maître Chameau koza musika te zalaka wala nda émission atelier kunyanga yo chef d'orchestre ya Fally Ipupa to retourner ye nyonso sans tabou. Bonjour papa. Ouais, bonjour Gazi Manhattan. Donc nayebi déjà que ba internaute nyonso ya Congo Kimia TV nayebi que le quoi baluka ki ngai baza besoin na ngai ngana za na juste pour na sepel sabango quoi. Donc voilà. OK. Atelier kunyanga. En tout cas, batu bakolanda yo, ba fan bakolanda yo. Soki okozongs la bango juste vocal wana kaka. Oyo sepel saka vient ngai Richman Hans vocal wana. Ouais, Richman Hans wana vraiment et ça la plaisir na Patrick Bachelor paka Yanto Miguel ultra sexy maître Chameau pe na bosani ete ko. Oh, Anissa ye, oh man, yoko misanga lokola, mwana moke ya lelaka biscuit, bonbon chocolat, amour nange komi elengi, yango na boy baiba santima bolingo yo, pona benga chéri, pona benga pepe chaga, pona benga papikas, ya Didier Was, Patrick Bachelor, Aristote Massamba, Anto ultra sexy, Armela Nganga, Jessica, femme à la Porsche. Taros. Ah, en tout cas, Yangoko, aigle ou mela. Parce que Maramba Boy, il faut pas aigle. Mon humble Fally Ipupa Zaranango. Yango moni pe aokeka liboso papa na ngai ngala lingi na yeba na Fally bobanda ndenge nini bokutana wapi parce que batu mususu balobaka bokutana ekuna est-ce que ça pena yango betana moi parcours. Ouais, ça vraiment na Santa Congo pena ki batu ba yebisa ki ngai wana Serge Lima les valables ayebisa ki ngai na Josar Nzita ki kolembate parce que curriculum vitae est très important na vie ya mototo na vie ya artiste. Donc na boss na ngai touta moi musika bref na olobato zaki na yena talent latent ensemble to salaki titre non album moko et à l'époque marcha kinango donc yango salaki bate belé ba découvrir biso na album wana ye akendeki pa Grand Pau biso to continuer qui mais temps est difficile pour nous évoluer mutabanda ko encadrer biso donc paix à son âme Mose Malanda donc akufaka to perdre kai donc ezaki loko ba brebi moko bazangi vraiment muta conduire bango ya encadrer bango donc mambe pesa ba mo boulot et ça là ki ngai nazaki sollicité na et pas Papitex na kendaka et puis au fil du temps nakendaki na Frisa sous nazaki sollicité par paix à son âme Rochero le monument de la musique congolaise
juste na 2006 patron nanga qui mise en disponibilité donc à sala qui droit chemin donc on sala qui non moni sika différence ezala na mutazolia tamusolipa na mutazolia mikate donc patron nanga a préféré qui ali papo ba miette et quoi il a biso ba fourmi donc voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui voilà. Merci en tout cas du solo et ça bien parcours moura bien ami bengi ba miette en tout cas ba miette sikoyo et déranger batuto baza pembe non pour ça quand même mietité non eza na sens moko eza figuré muta comprendre parce que ngana ko se galé na aigle té yo nani na vitesse aigle za nango non eza juste ba expression ka ndenge yemoka lobaki toza lokwa course à fusée na vélo donc ezola kisaki écart biso na boss eza vraiment eza likambo ekosala kotata polémique te donc grandeur ya boss na biso tokokani te po biso doit ba travailler pa na ye donc ye afutaka biso ye atambusaka biso ye mutasala nga na benga e prof na nga ya géographie parce que mutu atangisi nga géographie bien prof na nga ya tangisa ngai ba enseignant ba tangisa ngai tamuso ba koma place nga na zate mais ngai na sali vraiment eza na bimika ka pèlerin donc elo na kena nteza mboka na kete continent na kete eza Océanie donc partout si na kenda na mona na découvrir donc même na musique ou pas à mes mangai ba voyage to kenda donc merci boss voilà quoi. Merci boss en tout cas merci beaucoup ndenge ozwa batu bazala pembe na yo basala pembe na yo parce que na minji oyo batu mususu bazwa batu mais balelaka yo toujours batu babwakela ko ba flair okendaka liboso likambo tout il peut pour ça naka d'accord ivandaka pena parce que oza mwana nzambe ateli kunyanga chef d'orchestre batu balingi bayeba tango yo okoti pa fali mbala moko fali tanga duyo abecho mamo chef d'orchestre ou bien okutaka na mutu mususu na mystique fourmi olongole yo mo comme chef d'orchestre. Non en tout cas tant to bandaki zaki mbamo na zaki chef c'est je crois tout ça qui une année déjà zaki wana o ya to vandisa ba structure nyoso mais sauf que naza le tout puissant chef oyo abanda masolo ya mouvement ti toza lelo donc ils ont équipé par consciencieux au fait donc na élection ba monique non mutu oyo akozala donc il a qui cité que ngai mutu naza capable ya kosala nyoso parmi batu o tozali ba artiste o tozana bango mais sauf que na sali déjà preuve ya ko savoir ko respecter l'engagement donc il a cité que mutu aza capable za kangai donc même ata ba novice à un moment ba komaka articulé donc mutu aza capable mais sauf que ngana sali déjà preuve yango zo mona na beti ba 14 ans o tu naza nango ya cause la tête ya encadrement ya groupe na biso quoi donc voilà. Merci boyo kibino moko chef osola poto ce que batu balinga batuna osola ga boy obeza kotanga bachike belé faut ba misi wala pena oui ngai na oloba vraiment que eza na monaka kozala na sens personnalité kozala omoni olati chemise wana mais ndeni chemise eza ko gumbama na lobaka balati saka ba musicien toje o balati saka bango te parce que mutu nyonso aza capable ya osala oyi alingi donc eza nango te ke tan mususu oui na base ya éducation oui naza mutu o na zwa temple nda ya kovanda na bande de l'école ya dessiner moi tomate ya yemba moi banzembo ya bano bakenda ba maternelle wana donc nazwa encadrement ya ici d'une famille ya éducation ya base eza vraiment tokobo ya te merci na ba parents nanga ba éduquer ngai donc tout m'est permis mais tout n'est pas utile
Donc kokoma kosala mambwana même koloba monique même ataba conjugaison et belé na ebiko conjuguer. Donc capable ya roloba, capable ya rosala obatu basala wana mais faut yeba na moment nini rosala nini. Donc c'est ça quoi. Bato belé oyo basala rata mususu batu balingi wana ta mususu baleki nga pe na elote e belé na leki. Donc nga mom na yebi nini nazo sala place ni nazali ni nakoloba ni nakolobati. Donc c'est ça vraiment et ça la makambo et ça la grand cœur donc yangwana quoi. Merci beaucoup. Bon, je go tout kota na troisième vitesse hein to na autoroute qui malembe to longue périphérique sur autoroute. En tout cas, serrez vos ceintures parce que awa Congo Kimia ayi koluka chef d'orchestre. En tout cas, merci chef. Nous avons la porte parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc merci beaucoup. Nous avons pas la porte. Ouais, ngape na oloba eza plaisir partagé. Donc ngana ndimi effort pe oyo saliwana effort futa. Donc ils ont mérité quand même parce que ça ndeka to loba na ba featuring en quelque sorte ça échange culturel moboto zo sala oyo ngape nazo trouver par awa. Donc à travers l'émission na yo na yebi ke nazata na des fanatiques de plus au ba bakingaité. Donc voilà quoi. Merci. Alors chef Tolingi do loba masolo ya arena avant bo bandango ba kokoso eyelaki bino boye biango tokoni yango te ba résistant ba combattant ba télémina bino mais et pour parler que c'est à aigle à betiam sikoyo tango zwaki annonce wana ke non na minute oyo bozoko ya poto ba combattant pe bazoko linga ba télémina bino président Asanta Gironde. Bon au fait lokola ezaki déjà pensé et pas boss na biso détermination pe et pas na biso basali na ye biso tozaki déjà na plaisir déjà to bakisa na ba na curriculum vitae na biso ke to beta accord arena ex Bercy tozaki na plaisir makasi mais ba tribulation ce n'est pas seulement na niveau ya musique ba tribulation ya na ba activité belé mais sauf que donc to yeba na biso ke makambo to sala to sala na biso ngo dommage ga juste pour na suivi et juste après ba programme na biso na koloba hélas pour na Covid-19 oye ko embrouiller ba programme na koka koloba ke linga ezala parmi ba tourner na biso oyo tunga to retenir na mutuke to tambola to ça pour to vraiment na costaud programme mais c'est juste nzamba yebi il n'existe jamais une mauvaise pensée de Dieu mambo yaki donc voilà to ndimi na biso kame biso pona biso to eba na biso ke to yego beta pourquoi pas to beta ki problème ezana ngote za ba incident et yaki et s'opposer qui mais biso to yaki poto beta Dieu merci to beta ki donc voilà quoi ngai déjà na curriculum na ngai ba na yebi na France awa na beta deux fois Zénith na beta Stade de France na beta donc na beta bandoule trop na beta donc na beta ebele dimba na lobika Australie ka Océanie ka ndena na kete quoi. Merci Boyoki mais ce que chef Tolindo yeba parce que bato bazoloba à part Covid ba télémina kibino pena ba sali ba lettre ba combattant qui beaucoup betal sous-souté na poto awawa mais après tu comprendre que ils ont des malades muté frenaki na kati ya New Arena ba lobby ba bendela kibino espace pour bosalaki na bino planté do ndambo wana kaka yango nde bobetaki yo zaki na kati kono ko expliquer ba mélomane te po moi remerane lo ba ma peut-être trop non omoni système na biso système ya bana mboka na biso to yebi na biso ke ba bandima moto facile maté
ça rouge. Donc, comme on dit qu'il y a toute parole, il y a toujours moyen d'opposer une autre. Mais, ça, na ebi que batu o baloba ki wana eza juste na pensé ka ya mabe. Na kende mupanzi te na loba, ba oyo baloba ki mutu nyonso aloba ki wana eza ka na ndenge ya mabe. Donc, azaki animé ya mauvaise foi, yango baloba ki wana. Je ne peux rien dire d'autre que ça. Comment se fait-il tant mususu na landa ki pe ba émission ya batu basala ki na Congo? Mutu asala émission na Congo, azolo bandeng wana, or yé asuka voyage ne asuka oyo ya vie na e Maroc. Donc ayebi même pas accord arena. Si to comme lelo ayebi même pas France ezandeni Roissy Charles de Gaulle ayebi yangote mais azo confirmer les batu makambo ya on azo epsa okengai batu ba analyse ya façon na bango ya niveau moboy ayebi rien sur accord arena mais azo sa la batu banini o makambo ba lakisa soki ba lobela e ba expliquer ye ayebi te donc ye à 8 ans yango gramo pa walobaki mboka nini oyo l'échec azofinga les premiers et puis les 25 banini finga donc na scenario qui trop na gramo pa na eloko ana quoi donc eza ngana benga ngo na donc batu ba excuser ngai na répétition wana na benga ngo ya trop des inversions de valeurs na mboka na biso donc azolinga expliquer batu bazaki na kati bazolo ba oui etondaki ya lobité au mona ki place moko boyi donc c'est vraiment très difficile ya ko concevoir mambo ndenge wana donc bato balobaki wana je sais que ezaka ba congolais donc ezaka biso na biso ezapeka na façon mo boye ya soloté eza na façon moko ya ko détruire ya ko nuire. Donc voilà, na commentaire tu là-dessus. Merci beaucoup chef Tolindo tuna yo sous question moko tomoni est-ce que nana ngwa sala la liste ya batu oyo ba ya bakozala na couloir ya poto na orchestre. Eza yo. Bon eza ba tâche normalement na batu nyoso o ba bi rôle ya chef. Rôle il y a chef, rôle il y a président, il y a groupe. Ezara ete kenga ifona loba. Eza travail moko et ça les mak en connivence avec les chefs de répétition, directeur artistique, les chefs du groupe et puis na patron parce que les décisions finales ezo uta na patron yé mutazo validé rapport nyoso obisoto ça là parce que ça se mérite. Koya na poto ezara atike non beaucoup kindika to kindi poto kaka pourquoi na ba élection même ya ba miss bazoakat ba miss première dauphine na deuxième donc et signifiera que ba oyo wana baza valable été donc na kati ya batu ebele ce qui ezo senga qu'il faut ba opter kaka moins nombre mo boye en tout cas calcul moko il faut s'effectuer il faut ça les juste pour to atteindre quorum et abat ba voyager na ba oyo ba rotika là donc voilà quoi déjà travail à équipe travail d'ensemble pour na ko bimisa bat o ba ko voyager d'ailleurs même les anciens baloba qui ba katisaka et balé te pona lengi ya komona mboka moko boza simakuna donc c'est un rapport ya musala o batu bazokendo sala place nini ezo senga banani pe pona nini donc nyoso ezana ezo compter. Merci beaucoup boyoki bino moko nyoso ezo compter mais siko batu bakamwe chef balobi ba voyage belé fallait aya atikaka kabuya bu bamoni kabuya ye et puis notre telle émission mosuzuwe boza so na tala ko mo boye atikali azokolela aspect na ye na kabuya rien à voir vous préférez kabuya et le goni sali ke kabuya beaucoup tika na liste ezaka c'est mama nana soki mama ketchup ye mutu akoti ou bien kaka bobika ba umeli pe trop ça fait trop to memega na poto et puis arozongo bien tika. Bon en tout cas je sais que
une fois encore Sandra Maou a pire petite sœur na Londres. Donc kuna soki nazomona ezala na biveonga les propriétaires di Pepe Ngwezan les beaux garçons de London Eric Kidumu bango wana eza siko section o eza côté à Londres batuna kingango et en plus na réflexion na ngai je sais que pour ne pas dire aspect omoni ya ba makambo belé oyo ezo sala rapé ba inversion des valeurs biso tozo sala ba tableau te pona batu bazo pakola tant mususu ozo posilisi ya mbinyo so nzoto c'est juste batu amona yo esthétique eleki hoteli soki ndeni ni wana non biso tozana na critère wana te tozana critère ya mosala donc soki na lobby boye so na tunika batu est-ce kabuya za valable te oyo akabatu kabuya za très valable na musala na ye ya ye moment kabuya bando voyager te tant mususu moto bozolo bana ye ya bando voyager animateur wana ye mta bando voyager et pour batuni ya lobby azanika toujours na mouvement. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Donc au départ Junior Mutu quoi azalaka fréquenté tant à Kotaka mouvement mais il y a eu un temps mususu azalaki wana s'adapter à PCO hier azalaki nango à trouver et si kanaï biso je crois et toza groupe le seul groupe auto voyagera et belé auto voyager dans 10 chanteurs to voyager ba 6 animateurs to voyager batu et belé. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite musala na ye na salaire na ye na tango azo travailler parce que tokotika ye journée na voyager donc ezo yango na lobby ke ezo kende na musala parce que na lobby na to loba ah soki ba miss baza 25 tango ba obimisaka 3 pona nini ba les autres étaient donc soki ezo senga mutu na rendement na ya musala azo mérité na ye okoki pe kozala tant mususu ozo mérité oza makasi mais yayi durant les derniers 6 mois ozo travailler te ozo kima ozo sala nini oko se retrouver te nyoso na biso na éducation biso na zo bisa OK groupe moko eza structuré bien éduqué donc vandi na ba musicien bazo raisonner na ndenge pena ya ba professeur des ans de biso donc pour na zonga simati na sala rétrospective ya Kambolo baki nazo raisonner nyonso ezo calculer biso to compta nyonso na discipline kontaka donc côté kuna soki automoni penda que moi compliqué côté discipline en tout cas il faut jouer temps penda to l'accès OK awa boyete awa boye ko lekate. Donc groupe moko ya Congo est structuré ko le kabiso ezati. Est-ce que Fally Ipupa a foutu un médecin pour tout que nous kambamba? Oui, pourquoi pas. Na oyebisa OK ça na musicien moté alongwa epa na biso alobaki ba futanga iti. Soki ndenge tozaka boye na ba o balongwa kala. Jour ba olobango na zui filme wana soko za na poto seko kita su njilti so kiti njil ba ozwa na njil donc plainte na biso ezalaka même ti na beach tokotika plainte parce que mutu nyoso asala musala epa na biso tango azwaka mbongo na ye salaire na ye atika signature ya jour wana na date c'est mieux alobake mbongo na zui selon ba occupation to selon ba engagement ngaza nango ekomi muke parce que c'est comme ça. Ce que bandit tout jeune, tant mususu bazo futa $300, ozo monango ça va, na ba calcul nao. Mais tant mususu après 25 ans, 300 ko koma muke ko na besoin ba futa yo 1000. Na 100 wana ko koloba. Parce que mutu afuta maka selon oyo to yokana. Ata ya muke ya ngwana to yokana ya ngwana ondima. Donc ce qui est comme muke, we ke loba keza nango muke, oui c'est bon. Mais so lobi ke ozwaraté eza falite ngai na reporter plainte na tina aéroport tina beach donc frontière toujours au koma il faut samba donc na batu o ba longwa na groupe na biso ba yebi bongo ba signature na bango ezali so tozaki na kin ou soit ezaki trop proche mais pour na dévoiler ba salaire à batu pété na ebiki type to abeta ki accord arena na mutazwaki oyo amerita ki oyo toyokana
Donc Makambwana, parce que j'avais suivi na mission mo boye bazolo bazana groupe moko te na fiche de paye na Congo na seka ceux qui sont na groupe na bandolo baza structuré na Congo eza biso parce que tozana ba fiche de paye o mutu azwi mbongo na ya signé akei ana problème na mutu te. Donc c'est ça quoi. Yango ça là vraiment plaisir. Donc tina lo ba Sandra Maoua donc kitoko quoi. Baudry Yang riche Jaris oncle Belito na Saint-Denis oncle le Sako quoi. Merci beaucoup Bambo Tebele pa ya Pati Bofondo question na yo yango na lina posé Pati Bofondo le guerrier de Switzerland ye azali a imitara Fali so moni to bien ki Fali de Switzerland motu na yo pe asa lo ba publicité trop ba marketing trop na kati ya mboka ya Switzerland alinga ko mingi atuna ki boye pasalanda ke mission mo boye Fali pour pana collègue batuni pona nini ba musicien na yo bazali pas trop visible na réseaux sociaux na internet na ba émission boza neti na ceux qui balakisi mutu musicien oyebi mutaro bana ebete mais suga yembi yende mais ça fallait so eloko ni salaka bozala pas trop na visibilité ya internet. Ouais, merci Pati Bofondo, nazo comprendre. Ouais, c'est bon. Le problème c'est-à-dire quoi na tokoko loba ki batu bazana besoin tozala oyo tozali oyo tokoki kozala tant musu toza oyo bango balingi tozala te sikoyo. Donc na moment oyo nakoloba ki ba pesa biso confiance ba forcer biso to bâtir ensemble. Donc tozo salaka le mieux possible na mesure du possible à pas de torti tozalaka makasi lobby na ba réseaux sociaux comme bango balingi et puis comme pe mokilezo tambola. Donc biso netingai nazo accepter faille wana moment na ndo elobaki na lingo za la trop accro na téléphone te na internet au moni ba conséquences eza yango yo za en recul. Mais ba pesa biso confiance que lobby to après lobby tozana biso makasi parce que ba te belé pe oyo bango ba yebi wana baza plus valable que biso te. Donc ngai penza place nazali naliaka na musala oyo bana batangaka et puis sérieux. Donc tant nazolo babo na sérieux quoi. Donc yango zo mona ki na umela kutu na puissance te na le tout puissant chef. Ya ba chef ebele ya Congo wana zo mona le tout puissant chef. Donc ceux qui toza la ceux qui toza 25 na élection peut-être vandi conférence de presse awa basa la élection ba bimisa penza donc na ngai le tout puissant quoi. Donc chef il y a groupe il y a aigle Fali Poupa aigle il y a Osakanati. En tout cas dans ce pays à télé Gunyanga chef donc o pesa chance ndenga lobby o pesa bango chance mais bango à part visibilité o bomo na bango te mais makamba o ça les a tellement minene bidimo makambu tozo sala na aigle na makambu toza nango na aigle na makambu o ya biso toza nango so na solo babo parce que omoni tozala vraiment oyo ya donc mativi mutu loko ngana zana ki mativité et puis na yebi peke soki lelo ngai boye ngai na za boye jenga kalo baki ko pesa pasi na baye bazwaka te mokili pasi ngana leliye donc ezo sa pe pasi pona moto azozwa te donc yango na monike na sala ki mativité. Donc soki moto amoni alingi akota na ngai en cohésion po ayeba o nazali ayebi ke nazali tout puissant chef. So alingi comprendre plus que ça. Tous les cas on a battu juger biso yo lobby yo lakisi yo sali boye. Je crois que na moment on comprendre que ezala boye. Donc voilà quoi. Merci beaucoup Trésor Ngando Bambo Tebele yangwana Patrick Meka Ombre Jaune na bosane pété Cyril Ikina Fumu Kimbangu Akim Prince de Lausanne papa nangai to lingi to yeba
parce que lelo yo monde ningani lelo yo monde ningani na kopana te so fallait le dire attaque monde ningani ba warrior obiki ba komi bele moko na ebité so ba nozela ye moko président lo ba attaque obi quoi ma fingo et comme internet wana na ba warrior ba komi ko swana donc fali a komi suna ba warrior wana bazo bi malokola ba kuluna obiki ba musu ba komo bunda likola ba ya kombo ya fali Paul obika warrior attaque est-ce que mutu pena aza censé ya kotinda bato ba kende kotaki attaque wana lobela ko na ndeni. Ouais, le problème c'est quoi? Au moni, wana so na ke wana tant musus ba musulman ba se référer moi trop te. Mutumo na Bible o ba benga ka César Augustin. Donc yende atinda ka basa la recensement pour ba comprendre combien combien de batu baza wana. Donc ne pembo ka ça la recensement ba yeba combien d'habitants bazala. C'est juste un mot d'ordre ya koyeba nani oyo andimelaka nani oyo alandaka nani oyo aza vraiment azolanda azoyeba histoire nani azolanda évolution ya star na bango. Donc ba warrior wana eza uniquement ke eza batu oyo bandimela misala oyo fali pour pasalaka. Donc attaque wana c'est juste balakisa batu o bazolakisa ke fali pupa asalaki boy bato baza à la page information ya fali pupa. C'est juste attaque wana atindaki te non atindaki te fali pupa za agressif te mais azape yumate wa ko sala mambo batu pe o basala wana. Mais sauf que ezalaki juste batu ba s'annoncer que tozalaka quoi bateau to appuyer ka ba action ba makambu ya bien fali pour passer là. Donc eza juste ba warrior bangwana eza attaque wana eza juste ba s'annoncer na ba œuvre ba makambu ya bien et puis baza très bien éduqué ou na sens te ki atindaki bango ba bunda non ba warrior bazaka batu oyo bazwe ba ke fali akendaki place tel. Donc, bazan a besoin de information. Fali, ceux qui peut-être à se méconduire dans moi façon, balobi non leader, biso peto lingito sala boy. Donc, juste aza en collaboration en communauté, na batu o e balinga kaye parce que le boko ele sarayo bakata rangote dit les anciens. Donc, fali azo reconnaître que ceux qui bayoka kaye trop. Donc, ils ont battu balingara quelque part. Donc, à valoriser bango kaka, à faire comprendre na batu que ils ont battu ceux qui n'ont niveau naza awa, ils ont battu quelque part baza na besoin, ba puya kangai na makambo na salaka na ba œuvre o na sala parce que koko zala plus célèbre d'ailleurs oko comme célébrité so za na battu te o balingo comme célèbre. Donc, musala o to sala ngo po na batu o bazolinga biso. Donc, ceux qui lobby aux arrêts na 4 batumi balé ba baksami c'est que ba pousser yo okende de l'avant. Donc ba warrior bangwana. Merci beaucoup à Télé Kunyanga. Namoni na kati orchestre kaka aujourd'hui en tout cas le kona eyela ni fali na orchestre Koffi Olomide eyela Redi Amis. Président Andimi atikela yo osala chant na kati ya ndesoki album besa ya na ya chant na kati ya orchestre siko promotion ya chant wana ezande. Oui, c'est juste quand on est aux bati. Donc eza ba makambo ebele oyo batu bazolo ba promotion eza un peu timide faible mais eza juste ngai mokonde il faut na telema na s'articuler pour mambo kende de l'avant parce que fali pupa aza boss na biso azopesa biso opportunité biso nde photo ba saisir na ba opportunité wana. Donc kosala nzembo c'est juste ezaki idée ezaki construit et puis en connivence na biso ezaka ngai mokote. Donc hors série ezo continuer presque la plupart ya batu bazana récompense ya musala na bango. Donc ezaki ngai liboso Papi Kalombo Junior Mutukwa Nathan wana ezaki déjà série à liboso et puis Sima et Rolanda ainsi de suite. Donc panier zo circuler pour na mutu nyonso
eza pe juste pour batu pe ba s'épanouir et puis ba yeba ko se tailler chemin un jour bazala pe moi ceux qui ba ozala pe ba épervier ba robima donc niveau faut mata quoi parce que autres aki lobby na 2006 eza autres a les lotés donc progressivement wana tozoyemba banzembo moi de la part moi ba mabanga ndenge mambo ezalaka donc faut musicien à se retrouver à part moi à part salaire parce que musicien eza œuvre faut ana œuvre talelo a recommander biso to déclarer ba œuvre na biso na ba SACEM ba expedidam donc ti déjà na lobby boye ce qui eza mutayebi makambo wana aloba ça lit bien oui. Donc voilà quoi. En tout cas, il y a on habite ce que vous loge, mais en tout cas, félicitations Aigle Zalaga Aigle Sugoyo chef d'orchestre. Le Kambaba vie. Allo téléphone 1 mois 5 millions. Orolobani non. Bon quand ndena zoloba awa c'est ba warrior kasi moni siko place batu bazo comprendre que attaque nde yangwana ezolakisaki ba s'impliquer na œuvre ya artiste na bango mambo ba vie c'est juste vie kota ndeni vie za na ngaka ka neto cliquera jour au jour parce que nga mongout na yebisa OK lobi na bosana iko tala nzembo na ngai na kokota na YouTube oyebi déjà que na na moi vie moko en moins donc chaque jour naza censé au moins fona kota ka pona marka kaka epusa na liboso donc c'est juste ça ba warrior bazo ko appuyer star na bango donc yango ezo sala ke za ngo mamba okamusa te eza sus mamba okamwa te parce que tu ebi système ndenge ezo tambola donc c'est ça quoi. Okay. Merci beaucoup en tout cas chef d'orchestre le nom de Zuyo Limbisa te reposer pendant moi ba question parce que n'a aucune déboité ça n'a posé ma question oyo et je déranger bateau na internet na Facebook na partout dans les réseaux sociaux Fally Ipupa Aigle est-ce que ça a un problème na lekina inos bon moi na coup tout dans les bien oui ngai na oloba pas plus que ça je sais que jour au rozwa Fally Ipupa au tunier jour au rozwa inos au tunier mais à ce que je sache que Fally aza rancunier mais sauf que aza très pointueux na laisser aller donc c'est-à-dire alinga ba laisser aller te alinga rozala sincère na ba parole na ye donc aza na façon na ye avivaka donc so hôtel que mutu oya salaki olongwe na orchestre kufinga te déjà Congo mobimba ba ebikeza parce que na mukolo moko te na nde ba finga ya zwaka temps ya ko répondre batu yango pe sala ki akenda toujours mais sala ke mobina vanda pa lobi ateli kunyanga obi ke mobima fingo yo comme sala ngape pasi mais c'est tout à fait normal parce que aza na lokumu o ba pesa ka ye mingi na libanda na monaka au mona mo mutu mo boye les chèques côté kuna basangani na avant dernier pour ba finga ka Fally aza père de famille il faut regretter nango mais ce qui toke na loi mokili ndenge ka vie na ngai Ange Nkunkuma Ntiama o ya mama na ngai grande sœur na ngai Adrienne Maziku donc aloba ke ezaka mwa pasi kaka ya ko yo vandika boye ozoke na niveau neto insulté au finga ka mutu mobo aza na valeur ebele bazo respect ayebi yote azo calculer yote mais bubu sangani moi place mobo kaka bolo baka na façon mobo net boyi na de botika pas créer manike na ken piana non ba manike ya sala musala na ye ken piana sala musala na ye donc je ne crois pas que ba bandi musala wana e pas Fally na ndimité donc mutu moko au contredire ngate eza musala na bango basala la ngoka bongo banda basali la ngoka bongo il fallait le bagani tango bayo ka ba critique ya bato wana penaire mugo ka bele Fally akipara na été Fally aza donc aza na ebiso niama na musala est-ce que yebi bango bena Fally
Mais oui, aye batende, ayebi ken piana, ayebi manike, ça normal. Mais manike asala musala na ende boyebi lia sala musala ne kitoko wana. Ken piana sala musala na ende boyebi lia wana kitoko wana. Donc ça na ngote ke ba injonction ya fali. D'ailleurs fali a mi pesa raté, a mi pesa rato na ba faire na ye. Ke a mi pesa trop na ba faire à batu. Donc c'est ça quoi. Pour la nini fali poupa. En tout cas, pardon, limbisa mato zana mwanda mwana. Pour ni fali poupa. Activa pena kakipaka kokolo. Passer les scram. Pour bazalaka pena ba pire bana bandal. Bandal longwa. Ouais, ngai na okota na mambwana trote na yebi ke so okuta na seleo otuniye makambwana soko okutani na fali otuni mambwana ba ko expliquer yo makambo na bango wana mais sauf que nga nazo frôler na ngai makambo ezaki c'est vraiment trop visible o ezaki na ko répondre te wana eza na ngote soki pona ko banga ou quoi que ce soit non donc beaucoup trouble nga bongo cerveau e komi aba bébé e komi lokola disque dire kotinde virus Alex sor nange kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner nga toujours na bandoto nanga yeah. Demputu nzuzi na fedo mansonsa. Donc so ina yembi boye Lidjo Luntadila voilà. Lidjo Luntadila na montré Yohana na ebiki asepeli Jansi Papa Flori donc d'accord quoi. Donc mambo belé bisoto ki parate po tunga ko se melete na ba nzungu moko makambo moko boye non kakipaka kokolo. Merci beaucoup Kakipaka Kokolo tosuka wana artiste za biso to poser des 3 questions et pas ya artiste Atele Kunyanga wazali chef d'orchestre ya Fali Poupa aigle suka lobi ote ayebine batu balia kambongo ba vie na kombo na ye soko salika vidéo faut chaka titre aigle faut finga aigle po mais c'est tout à fait normal mais kosunga ngosi ko déplace les autres qui mabe ceux qui bazoko utiliser ngo abusivement parce que moni elo na lobaki ceux qui mutazolia benyeta mususelo akwe sezate mais ceux azolia lipa ba fourmi pe bazo sepela donc c'est tout à fait normal à yebi nae mais ceux qui tozo kende vraiment eza poto salir pe position nae eza bien mingité donc c'est ça quoi. Lidjo Lutadila on a montré donc voilà quoi. Donc merci beaucoup to comme la souka en tout cas nzama pambola yo to soutenir artiste na biso Atele Kunyanga donc ngai nde nazaboye na mipesi na soutenir ye donc mikolo yo subo moni masolo na ndolo baka Atele Kunyanga donc parce que ezo senga bongo promotion c'est un bon chanteur oyo azana bagage pour ba mise mingi pe ko ba leader mais mayele moins mais yé penoz mo na vanda na bande même solo na ye o mo na vraiment venanga sene botango avandi penazo kolanda mo pa o quadra koraman avandi azo kolanda bité yé a mayele et puis Fali Poupa riche millionnaire avandi binabité yé face à la raga président c'est pas donné à tout le monde en tout cas to soutenir yé tout ça la banalise na nenga malamu totika papi ki wana mo pe Fali pa mutu pe kerpe biga mo ya ko pété pe ba vraiment to pousse avec liboso ce qu'on a faible ya ga pa ya Fali to pousse ga ke liboso donc nzamba pambolo pe zali aigle kende bina liboso po longoli ba chômage na ndenge belé o misuku to yebité lo bango yo moko linga te so ko pesi boye côté yeba. En tout cas, Atele Kunyanga, merci de ma pambola yo. To comme na biso vraiment na suka. Na habité lo nyoko loba pour la télévision na biso Congo Kimia TV est déplacé et yo rejoint yo. Ouais, merci beaucoup na Congo Kimia TV. Donc je sais que Bobaxelinga ata moi 4 personnes sima ya oba kingaité na remercier bino na part na ngai et puis na repesa mbote na Jessica femme à la Porsche.
Donc maître Chameau. Donc DJ Elon Star. Donc merci beaucoup, tous à toujours ensemble. Congo Kimia. Tout balingara biso balingara wenya musique maison mère balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde Congo Kimia TV yango et na makambo sika ba image ya sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo Kimia na Congo Kimia Congo Kimia.